santé pour tous, c'est votre émission. Awande esika tokobanda kobeta masolo ya santé. Olingi oyeba bongo secret ya libala. Olingi bongo ozo solution na ba règle douloureuse. Olingi bongo oyeba comment kobongisa mbetu ya libala, secret ya libala, masolo ya mbetu. Awande. S'abonnez-vous na katia Pedro Production Grâce TV. Merci notre service à Sigezoya et Zoya Segoya. Boss abonné na Pedro Production Grâce TV. On commence à théâtre, par humour, par émission, puis l'on gagne. Approchez, Kota, Boya, Belé, venez nombreux. Tous abonnés, Bissonniosona, Pedro Production Grâce TV. Yamubimbani, Yonani, Osanga Kolanda, Pedro Production Grâce TV. Nzela Moulaï, mission yo César Kati. Et ça que dans le théâtre, Mokoto, Makambose Belé, Bokomo na Tandango wana. Makambose Belé, na Pedro Production Grâce TV. Malabi, abonnez-vous massivement. Massivement, tous abonnés, n'étimana s'abonner. Yo peut s'abonner, yo peut s'abonner, bien nous tous s'abonner. Et ça mon passe pour nous s'abonner. On met quand des écrans, on dit qu'on s'abonne aux deux qui gagnent. Les autres qui gagnent, on met la email. Malabi, tous s'abonner. Pedro Production Grâce TV. Babi kuna bomuna bagagi ya kitoko bomuna bemission bomuna nyosho bino boduka. Omuna bactère bactis oboduka ka obomuna bango soutenir ba obomuna bango. Bisela soto mona na ka kuna. Babi awa i. Je t'abonner à Tim Daniel pour bisoni te t'abonner. Alléluia. Alléluia kutala alléluia. Alléluia. Alléluia kumona alléluia. Bandeko. Batasa la lobi boya. Boya kutala, boya kumona. Tokomona nini? Ebe tokotala nini? Tokomona ngo wapi? Na Pedro Production Grâce TV. Pedro Production Grâce TV. Kuna biloko nyoto ezali. Théâtre, bagarre, ben mission politique. Ben mission politique, ben mission footballeur, ben mission balador, ben nyonso tout okuta na kati ya Grâce Production TV. Ndeti ngamba tasa la sina sabona kala et pe ngamba ko sia kakawa. Chers internautes, bonjour. C'est votre docteur Sidon Serrier, autrement dit Kimbouili. Aujourd'hui, nous allons parler des vitamines. Le vitamine où ils allaient le surnommer Nabanakine, Dodan, en quelque sorte Tchafouin. Le lot, tout là, avantages, désavantages, et puis conséquences où le vitamine ils allaient composer Nakati et à corps Nabiso. J'aimerais assez que tout bandana nous d'abord na couper sa définition ou encore pour signifier que veut dire vitamine. Vitamine est un composé organique où nous autres nabiso ils allaient produire des mais nous allons bénéficier nango à l'aide il y a vitamine plutôt il y a nourriture ou encore repas où nous allons lire chaque jour. Nakati ya vitamine nabiso vous allez dans deux classes il y a vitamine ou encore deux sortes il y a vitamine. Vous avez une vitamine où ils sont solubles dans liquide, vous avez une vitamine où ils sont solubles dans liquide. Vitamine nakati ya corps nabiso ils ont vraiment une importance ya makasi. Vitamine a un rôle il y a pour construire corps nabiso, a un rôle il y a entretien il y a corps nabiso,
aza na rôle ya réparation ya corps na biso, aza pe na rôle ya produire ba énergie pe chaleur. À deux fois tant qu'il y a un centre médical dans les hôpitaux, ceux qui tout ça constamment le médecin, les infirmiers, surtout les consultants, babandara d'abord pour prélever biso bassines vitaux. La bassine vitaux on a toujours la chaleur, les énergies où ils ont produit par chaleur. Beaucoup plus dans les termes médicaux, tu as température. Pour qu'on à l'aide de thermomètre, pour prélever la température. Or température wana ezali bongo élément où ils ont produit na énergie. Énergie wana euti na glucide pe na lipide. Ezali moko ya ba rôle oyo vitamine azali ko jouer na kati ya nzoto na biso. Sans vitamine na kati ya corps, batu bakozala na santé ya malamu te et puis bakozala na attaquer plutôt na différentes microbes ou ekoya pona ko attaquer corps. Pourquoi pour mutu azangi vitamine na kati ya corps et puis corps akoki ko cesser ko vivre seulement parce que azo manqué ba vitamine moko quelconque. Je mérite à ceux que to bandana nous na ko tangana nous d'abord nzoto ya mutu. Nzoto ya mutu eza na ba besoin belé. Il y a beaucoup de différentes besoins au corps aza nango osenga pour que azala na condition ya malamu. Corps na biso eza na besoin ya construction. Corps na biso eza na besoin ya reproduction. Corps na biso eza na besoin ya réparation, pe corps na biso eza na besoin ya entretien. Chaque besoin ezali bongo na élément nango chimique oyo eza na besoin pour que corps ait bénéficié na oyo eza nango comme besoin. Na ba élément wana toza bongo na lipide, toza na glucide, toza na ba minéraux et puis toza na ba vitamines pe ba protéines. Na ba vitamines, je mérite à ce que tout banda kotanga vitamine moko moko toyeba vitamine wana en dehors ya kosomba yango d'abord na pharmacie tokoki kozwa yango na ba nourriture nini na ba repas nini tokoki ko bénéficier na ba vitamine wana et puis chaque vitamine carence nango na kati ya corps ekoki komemela biso nini tozali bongo na vitamine na biso ya liboso oyo tobengi na kombo ya vitamine 2. Vitamine 2 en dehors ya koluka yango na kati ya ba pharmacie na ba produits pharmaceutiques où ils ont contenir vitamine 2 tokoki kozwa pe vitamine 2 na biso na kati ya ba maki oyo tobengi na lopoto œuf na kati ya maki ya soso to ya lipata tokokuta bongo vitamine 2 na kati ya miliki oyo euti na ngombe tokokuta vitamine 2 na kati ya huile oyo ebimi na foie to pe na poisson tokokuta pe vitamine 2. Vitamine 2 aza pe fabriqué na action ya soleil, c'est-à-dire eloko nyonso oyo bakausi na moi okoki kokuta pe vitamine 2 na kati na yango. Vitamine 2 azali na rôle munene ya koassiste biso na manufacture et na bon fonctionnement ya likuwa pe mino na biso. Absence ya vitamine na kati ya nzoto na biso ekoki koentraîner biso na rachitisme et puis na carie dentaire. Yo mutu oyo omitungisamaka mingi na makambo etali carie dentaire a des fois okanisaka ke nyama ya minu autaka na kozanga ko brosser malamu to pe na kopo to brosse oyo osalelaki ya mutu azalaki na problème ya minu. Manquement ya vitamine D ekoki kopesa yo pe carie dentaire. Kaka na ba vitamine na biso tozali pe na vitamine oyo tobengaka vitamine B1. Vitamine B1 en dehors ya kosomba produit pharmaceutique oyo ezo contenir vitamine B1 tokoki kozwa pe vitamine B1 na kati ya céréales, tokoki kozwa vitamine B1 na kati ya légumineuse, tokoki kozwa vitamine B1 na kati ya légumes pe ba feuilles vertes nyonso oyo tolambaka na bandako. Vitamine B1 azali wana pona koassiste biso na métabolisme ya glucide. Glucide veut dire sucre oyo ezali na kati ya nzoto ya moto. Azali pe na rôle ya bon fonctionnement ya système circulatoire.
pour que mai pe makila etambola malamu na kati ya nzoto mutu asengeli kozala na vitamine oyo tobengi na kombo ya vitamine B1. Absence ya vitamine B1 ekoki komemela yo constipation, faiblesse, nausée, pe amaigrissement, voire même la paralysie. Yo mutu ozokanisaka ke AVC mutu ekoki komemela yo paralysie na nzoto, vitamine B1 carence na yango ekoki komemela yo pe paralysie ou encore ekoki komemela yo pe apparition ya baadène. Adène ezali kovimba makolo, mai etondi bongo na makolo, soki ofini poso na yo ya nzoto ozomona ezali kodinda. Ezotika libulu après quelque temps pour que emata. Ezali bongo pe moko ya ba symptômes o ezolakisa biso ke mutu wana azangi bongo vitamine B1. Tozali lisusu na vitamine o tobengi vitamine BD. Vitamine BD dans terme scientifique babengi lisusu riboflavine. Riboflavine ezali bongo vitamine oyo en dehors ya ba produit pharmaceutique oyo tokoki kokuta na kati tokoki kozwa ye pe na foie. En dehors ya foie tokoki kozwa ye na miliki ya ngombe. En dehors ya miliki ya ngombe na maki ya soso to ya libata ya mboka. Et puis na ba légumes pe na ba feuilles vertes nyonso oyo to consomaka chaque jour. Rôle ya vitamine BD ezali na rôle monene pona oxydation pe métabolisme ya glucides pe protéines. Glucides na protéines toutaki koloba yango malamu ezali bongo sucre pe ba éléments oyo corps azali nango besoin pour que azala na énergie to pe chaleur ya malamu. Absence ya vitamine BD na kati ya corps na biso ekomemela yo faiblesse. Ekomemela yo pe bapota na munoko. Yo mutu ozalaka soki ozoki bapota na munoko okei mbango kosomba vitamine C aussi. C on aza na makma ya vitamine C eza bongo lokuta. Vitamine C te mutu ekobimisa bapota na munoko. Carence ya vitamine D o babengi riboflavine ekoki kozokisa yo bapota na munoko. Lokola mutu olinga kosala fièvre ya makasi mais erate yo. À part yango au bord du nez okoki pe kozala na bapota. Kaka manquement ya vitamine BD ekoki komema inflammation ya cristallin. En dehors ya inflammation ya cristallin ekoki pe komema coloration ya langue. Okomona lilemu na yo échanger couleur. Ezali lisusu na couleur normale te, ezali bongo manquement ou encore carence ya vitamine BD. Tozali lisusu na vitamine O tobengi vitamine B12 na terme scientifique babengi yango cobalamine. La cobalamine ezali vitamine oyo en dehors ya ba produit pharmaceutique tokoki kokuta ye na kati ya viande, tokoki kokuta ye na kati ya miliki pe tokoki kokuta ye na kati ya maki ya basosoto ya mabata ya mboka. Rôle na ye ezali mpona kofabriquer bongo ba globule rouge. Globule rouge ezali élément chimique oyo corps azali nango besoin mpona koproduire makila ebele na nzoto. Absence to pe carence ya vitamine B12 na kati ya nzoto mutu akozala na problème ya makila oyo tobengi anémique. Okomona mutu akozala na problème ya kosila makila pamba pamba. Toza bongo na vitamine mosusu oyo tobengi na kombo ya niacine. Vitamine niacine ezali vitamine moko très important au bakebele ba ignoraka. Lelo maboma bakomi ebele na nzoto, beaucoup de gens pensent que maboma wana basimbaki kaka kisi balokaki bango na kindoki. Or carence ya vitamine niacine ekoki pe kobelisa yo liboma. Ekoki pe komemela yo irritabilité. Ekoki komemela yo pe ba diarrhée blanche. Diarrhée nyonso ezalaka banyama te. Diarrhée nyonso ezalaka pe te repas oliaki nde eza mabe. Manquement ya vitamine niacine ekoki pe komemela yo diarrhée blanche. Kaka manquement ya vitamine niacine ekoki komemela yo ba cicatrice noire. Yo muto tambola na ba dermatologue osilisa baminganga ya ndenge na ndenge bakomela yo mafuta ya kopakola po ba bouton esila pate ba cicatrice ya noire na nzoto ezokoba kaka
et puis ba surface nyonso eza exposé na moi ezalaka okaka na bapota omitunaka mafuta elingaka yo te to nini otambola na badermatologue ozwa solution te eza pe manquement ya vitamine niacine ekoki komemela yo ba cicatrice noire na nzoto to pe ekoki kosala ke corps na yo na bapartie oyo eza exposé na moi ezala bongo na bapota toza na vitamine oyo tobengi vitamine E. Vitamine E tokokuta ye na huile végétale na bagraine ya légumineuse bawangila babika tokokuta ye na céréales et puis aza na rôle monene ya reproduction ya baorgane. Absence to pe carence ya vitamine E mutu akozala stérile toute sa vie. Yo mutu kanisaka kaka ke depuis osala mariage ozali kobota te mama to tata mwasi to koko aloka yo baloka yo te. Absence to pe carence ya vitamine E ekoki pe komema yo na stérilité. Toza na vitamine K. Vitamine K rôle na ezali mpona kopekisa makila e bimayo na baparti oyo eza ya kofungwama oyo tobengi na lopoto hémorragie. Vitamine K aza wana mpona koarrêter hémorragie na kati ya nzoto na biso. J'aimerais aussi parler de minéraux et puis lipides et glucides. Lipides ezali sucre oyo tozali na yango besoin na kati ya nzoto. Sucre soki eleki ebele na kati ya nzoto ekomemela biso bongo oyo tobengi na lopoto diabète to pe excès ya glycémie na kati ya makila. Tozali na ba minéraux oyo tobengi mungwa. Mungwa soki pe eleki na kati ya nzoto ekomemela biso bongo tension. Mais ezali pe ba élément oyo ezali très nécessaire na kati ya nzoto. Mungwa nyonso oyo toyebi na kombo ya calcium, phosphore, cuivre, fer pe cobalt. Tolingi sikoyo kotalisa na bandeko. Soki botali bien touti koloba na bino, vitamine eza mabete. Vitamine ezali malamu parce que ezali na ba rôle ebele na nzoto pe carence nango ekomemela biso folie, liboma, carie dentaire, kokonda, ko perdre ba poids pe ekomemela biso makambo ndenge na ndenge na santé. Mais lelo to constater que ba jeune surtout ba jeune fille pe ba jeune garçon ba se plonger bongo na likambo yango oyo to bengi na kombo ya donade to pe na kombo ya chafouin. Or vitamine ezali bongo kisi lokola ba kisi nyonso. Ya liboso esengeli komela yango na ba dose na yango normal. Et puis na mutu oyo azali na ba problème oyo ezali lié na vitamine moko songolo nde médecin oyo a prescrire ordonnance de la prescription na ye akoyeba bongo kobongisa produit pharmaceutique oyo ebengami na kombo ya vitamine pour que aider mutuana na problème oyo azali nango. Mais lelo tozali ko constater que bandeko ebele ba se plonger bazali komela yango sans tenir compte ya dose na yango bazali komela yango chaque jour délai ezali te pe bazali bongo na limite te. Or vitamine ezali d'abord recommandé pour la personne pour bazali ko souffrir makasi na problème ya maigrissement. Deuxième point ezali recommandé na batu oyo totangi ba problème oyo bazali nango na santé na kati ya ba symptômes oyo touti kotanga awa. Vitamine ezali pi bongo recommandé na ba PVV, les personnes vivant avec virus ya VIH sida. En dehors ya wana vitamine ezali recommandé na batu oyo bazangi appétit pe bazangi pongi. Bako komela bango lolenge nini basengeli komela pe kisi nini eko répondre na ba besoin na bango. Mais lelo tomoni ba jeune fille nyonso ba se plonger na likambo yango bakomi lokola bana ya papa moko mama moko bilongi boule lokola ba chinois mabumu etimba tozoyeba lisusu te eza nini ba misusu bakomi bilongi lokola ba mongol. Soko tali bango zotala bango bazo refléter image moko lokola ange tellement Jésus alobaki. C'est de la Bible, créons l'homme à notre image.
Or, ba bénéficiaire ya ba image ezalaki ba ange Satan pe azalaki à l'époque l'ange de lumière a bénéficié qui pe na ba image. Je sais pas ce qui bango nyonso ba komi bango nyonso lokwa mutu ba créa ki bango na image ya mutu moko. Ba komi na image ya ba mongol, ba komi mabumu français, matama lokwa bana papa moko mama moko lokwa ba chinois. Vitamine ezali malamu oui na kati ya nzoto ya batu mais ezali mabe makasi pourquoi soki emelami na ba dose na yango normal te pe na ba cause oyo esengi omela vitamine wana te. Donc tangela bino moko ya ba réponse to pe ben inconvénient ya ba vitamine na lolenge o bozali komelela. Vitamine excès na yango e komemela yo ba pota o lelo to moni ezali ko régner na kati ya Kinshasa to bengi na kombo ya mbasu. Okokanisa kaka ke babwakeli yo maladi ya mbasu epa ya mbanda epa ya songolo pakala o bozalaki na ye problème. Or mbasu ezali moko ya ba conséquence ya ba vitamine o ezali komelama na lolenge esengeli te. Chaque jour bozali komela yango. Tangu mai pe mafuta etondi ebele na nzoto mwa libaku ya moki obeti na mbabola na nzete na libaku na nzela pota ya moki ozokaki ekobanda koya toujours munene lokolo kovimba ebandi kotanga mafuta mai pe ebandi kopola nde bobengi yango na kombo ya mbasu. Boko konsaki to bokenda kosalisa mbasu okomona médecin o azali praticien atindi yo lisusu ozwa ba antibiotique et pas il y a médecine moderne. Donc ça prouve que infection wana ezali causé bongo na ba vitamine oyo ozali komela etondisi mai pe makila na nzoto kota ezali toujours ko s'aggraver et ozali kokanisa ke babwakeli yo maladie. Toujours na excès ya vitamine na kati ya corps ezali bongo kopesa biso maladie oyo to bengi ya sucre na lopoto ba bengi yango diabète. Diabète ezali moko ya ba cause oyo ezali koya na nzela ya ba vitamine. Excès ya kolia na journée, excès ya kolia biloko ezali ko contenir beaucoup du sucre, ezali ko matisa quantité ya sucre na kati ya nzoto na yo ememeli yo bongo bokono oyo to bengi na kombo ya diabète. Ba mort ebele ou encore ba décès ebele oyo tozali ko constater ya bato bazali ko kufa bongo na se ya pongi ezali moko ya ba vitamine okokufa ndenge nini tangu ozali kolia ozotenir lisusu compte ya ngonga te tangu outi kolia omati na mbetu olali biloko emataka na nzoto tangu biloko ezali komata ekoya na cerveau ebimi na zolo ebimi na matoyi ebimi na munoko tangu ekuti yo na se ya pongi ekomema yo na crise. Crise wana na se ya pongi bandeko bazali koyeba te ke yo biloko emati yo na zolo emati yo na matoyi crise wana na tongo bakokuta yo ebembe nde tozomona bakozi ya badese ebele ya bato oyo bakufaki na se ya pongi. Totangi deja bakozi misato. Kozi ya liboso tolobaki ezali bongo diabète. Kozi ya mibale tolobaki bongo ezali pongi oyo bato bazali kokufa na se ya pongi. Cause ya misatu totangaki bongo ezali bambasu oyo tozali komona ebele epa ya bato. Cause ya mine ezali bongo cancer. Cancer yo muto salaka système oyo bokomi kobenga lelo solution 80. Ozui 80 comprimés osangisi bakombo na kotanga bakombo ya bakisi yango te mpona salela bango publicité otie yango na ba seringue opirige 10 20 seringues pour que oya munene ndeko nanga oui okoya bassin okoya munene ndenge ozoluka mais conséquence nango okozwa problème ya ba cancer ya matrice cancer ya col okozwa cancer ya colon rectum okozwa pe cancer ya mabele toujours na ba produit oyo ozali kopirige na ba dose oyo eyebani te. A des fois bino surtout ba marié okomona ke papa na ndako akosepela na lisusu te okomi mai okomi munene na kati papa azolia lisusu biloko na ye ndenge amesana kolia yango te ezali moko pe cause ya ba vitamine. Pour gagner le temps ba cause ezebele mais na kochite pour na kopesa lisusu cause ya suka ezali bongo difficulté ya respiration okozana problème ya bapema ba palpitation place mutu aganje sika yo ozali okosupporte te
directement au komona que au panzani makila. Or réaction wana na kati ya corps, na kati ya organisme ya mutu ezali malamu te. Réaction wana ekoki ko memela yo ba problème lokola ya paralysie, ezali pe ko memela yo ba problème ya ba AVC, ekoki ko kangamisa yo pe ezangisi yo bomoi na yo likolo ya difficulté aux alines. On sala constat yo tomelaka ba vitamine en excès et puis chaque jour vous avez la difficulté à kosala musala makasi pe kotambola nzela ya mulai ope maka mingi mbangu ezali moko ya ba conséquence ya ba vitamine oyo ekoki kozangisa yo bomoi. Mwasi ya zemi kozali komela ba vitamine ekomema malformation na mwana. Pour chuter, conseil na kopesa liboso na bandeko nanga ba minganga na episa kibino bongo ezali médecin biologiste médical na bino oyo bolingaka docteur Sigon Serrier nalinga komi benga Serrier pour nalinga kozwa makambo ya santé na sérieuxité nyonso tout yango wana na kosenga na bino bandeko nanga mes collègues de service chaque fois oyo patient aye tango tali diagnostic na ye pe plainte na ye pour se baser beaucoup plus tracté na ba résultat ya laboratoire tala pe plainte pe diagnostic na ye okomona que ba plainte na ye soki ezo correspondre na carence ya vitamine moko tango zo prescrire pe mbala moko vitamine oyo ekoki ko balana na ka oyo ye ayeli yo pour que esunga ye bandeko na biso oyo bozali komela vitamine tango nyonso bomoni mabe pe malamu ya vitamine soko ozali na posa ya santé ozali nango ezali kosepelisa yo te kende na centre de santé oyo ezali pembeni solola na minganga bakoki kolakisa yo produit nini okoki kosalela pe lolenge nini okoki komelela yango na malembe okozwa santé na yo ya malamu. Santé malamu eza libumu munene te eza matama lokola mongol te eza elongi lokola ba chinois bana ya mama moko te. Santé malamu esengeli kozala na bonne santé. Pour être à bonne santé il faut mutu o azali dessiné pona kokomela yo kisi na lolenge ya komelela yango akoma porte na biso ezali ya kofungwama ngonga nyonso bokobenga biso po tokita meme na bandako na bino mpona kolakisa bino ndenge nini bokoki kolia ndenge nini bokoki kolamba ndenge nini bokoki kobatela santé na bino tokoya soki mpo ozali na problème ya santé oza na besoin ya vitamine ndenge nini okoki kofongola nzoto esengeli na yo okutana na biso numéro na biso ezali wana benga tokolakisa yo eloko nini okoki kosala lolenge nini pe okoki kosalela yango mpona bamama na biso ya kolamba totangelaki bino biloko oyo ekoki kopesa bana bavitamine to bino moko bavitamine boyoki kombo ba microbos te boyoki kombo ya babiloko bokenda kolingalinga wana ya bavivre frais te tolingaka mingi bakwisi babiloko na biso wana awa boyoki yango te bosalela makasa ya verte mingi bosalela balégume balégumineuse bafruit pe mafuta oyo euti na foie to pe na poisson bo éviter mingi ndunda oyo eyetoli moi pe mupepetan ebele surtout na bawenze na biso mingi bolingaka buka lelo lamba lelo po ba vitamine ebele ekufaka à l'aide ya mupepe pe ya moi bolinga mingi kovandisa ndunda to pe makasa nyonso nini kolamba mingi na mai te eza na ba vitamine oyo eza soluble na l'eau alors ba vitamine wana ekoki kokufa plutôt insoluble na l'eau ba vitamine wana ekoki kokufa na bovandi mingi na kati ya mai bo éviter ko umisa biloko tamulai na moto po ba vitamine ebele exportaka pe chaleur te ekoki kokufa bo éviter ko salela ba couteau en métaux ba couteau wana o bobengaka mingi ya mboti eza moko ya ba couteau o ezali pe komemela biso cancer bo éviter yango même coupage nango na ba fruits esengeli na bino ko éviter biloko wana nyonso ebongo lokola ta ezali mokuse na émission na biso ya mbala ya sima tokobakisa bongo makambo ebele oyo ezali ya koyebisa bino mais tozangaki koyebisa bino na kati esika oyo napesi botondi mingi na papa na ngai Pedro Kangila mpona espace oyo apesi nga mpona koprésente émission na nga ya santé natondi pe botondi na plateau mobimba na mama Sim Blanche la barbine de la presse congolaise tala kaka yo mama sans oublier Montréal
Ou vendre ici ma solo à ba image. Papa Nanga Poisson, merci beaucoup à vous. Sans oublier Nalinga Romingi. Yemuka Seke Sikazali, Cosner et Boubou en France. Il faut Luka Papa Kangila. Dans le sur le contact nae Cosner et Boubou en France. Mes salutations à vous. J'ai fait Kisenda na Luanda na Angola. Mes salutations à vous. N'a pas ça que contact déjà. Il y a Cosner et Boubou en France. Sans oublier ma femme légitime. Na Léla fort. Moi je suis au Pesa Makambu. Moi je suis na forme à dessin la katangueuse Naomi Amis Feza Kingoudi. Elle porte mon nom. Hein? Sans oublier ma mère biologique, ministre pour le président de la République, Nana Manouani Nakiumba. Mes salutations à vous, maman. Conseil Oyeko Tambisa Mboka Oyo et pas ya Félix Tshisekedi et Vanie Panayo. Astrid Kibwila qui est ma conseiller particulier, ya Nana Manouanina. Sans oublier toute la famille Kingoudi, toute la famille et descendance de Lusanga, de Kufululuka, sans oublier Papa Patrick Naron Poingaba. Mes salutations à vous, Guy Fungula, pourquoi pas vous, me respecte, mon président, Jerry Matondo, mon pila, Soso ya Pembe. Allez là, il y a trop. Merci, vos belé, mes fans. Tokutani na émission na biso ya Mbalasima santé pour tous oyo ekotaka na banda kuna bino sans et beta forte. À la prochaine, bye.